ya Patrick Malwavendi Mobares ya Malwavendi Major Bisadiri. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Eza ya koyinda umela soki oye na agence ote veut dire umela te. Global Express, c'est Patrick Malwavendi, Rue Lion numéro 25. Baby agence ya grave, agence ya munene. Oyo tozo kotinda ba koli na biso na Kinshasa, ba koli na biso na Angola, ba koli na biso na Brazza. Pour koli le koma kitoko, il faut le kana Rue Lion numéro 25 et pas Patrick Malwavendi, balobi Global Express suka l'agence soko yete veut dire umela te pona kati agence oyo tozana ba service ebele rotinda ba carton rotinda bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutazana Kinshasa kozwa traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavendi balobi service kitoko soko lingo umela foya na Rue Lion numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavendi suka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso loko kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo ne kaka awa po bilo ne ko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda kaka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya jaka ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavendi Rue Lion numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et ainsi ka obunga te Rue Lion numéro 25 umela Sali mokonzi ya ba mama Nadine Molisho fumo ya ba mama. Alors Xavier Nayo Jene général de FAO lelo na Monique na lobana yo mwa muke po ezana bruit moko ezanga tina ezoleka na bato basala ba site moko mikie bato kutu yo leki bruit ke yo bakanginga mengana za okanga matena na mobimba mena yebi eza palpite album dezo sala bango ngana za penza mobimba yebisanga ba okanga na nini. Est-ce que nga $200 ekozanga? Est-ce que plus eza $200 ba okanga na nini? Ya wana monaki muto fona pesa histoire oyo na bana basi za mokonzi ya ba mama. Donc yeba ke vie na yo azali. Vie na yo nga nazali. Bakangi nga ite po awa na Kenya so bakangi mutu alaka bakangi photo na police. Bino mo boyende saka bakangi mutu po caméra pena freya ezaka jeté. Donc wana eza ba faux bruit. Ba fausse histoire makamona tu na yebi yango te ngana ozela nde anytime album ebima elo na ozela yango wana na akuna tina wa masolo solo wana te oba osala wana na akuna te ebi mutu bakangi ofanda kana ndako boya fandi pena ngati pesa pato ko mutu bakangi era rate. Donc la liga kana ebisoke naza okanga mate naza mobimba bato bati ba chichi na ba site na bango bola etali bango ngala mobimba naza okanga mate dari pela lo bebele te pour on pesa bango gaz bana gaz te na banza na suki na ngaka wana na pesi mbote na Patrick Meka na pesi mbote na Onos Limbambe na pesi mbote na Anto Bajak petit frère propre na pesi mbote na Lai West de Christo Kako et na niveau et puis na bosanité archevêque Fata Kimbala na pesi mbote ebele ngiringoto toujours liboso na pesi mbote na Modogo ja Franco Ferre et na pesi mbote na Selezino côté ya Bruxelles na pesi mbote na Boliston Noka Guy Maurice Nseka Pandekote wana côté à Bruxelles Yves Vouya Diki la Rose beauté fatale de pas Baraza na côté ya London pour on appelle ça Brice Pangi détecte Mobares ya Patrick Malwavendi Mobares ya Malwavendi
aibebi yo aikufi yo babi grave c'est chaud eza ya koyinda umela soki oye na agence oyo te veut dire oumela te. Global Express c'est Patrick Malwavengi rue Léon numéro 25 balobi agence ya grave agence ya monene oyo tozo kotinda bakoli na biso na Kinshasa bakoli na biso na Angola bakoli na biso na Brazza po kolino ekoma kitoko il faut leka na rue Léon numéro 25 et pas Patrick Malwavengi balobi Global Express suka l'agence oyo soko oye te veut dire oumela te mpo na kati agence oyo toza na baservice ebele okotinda bacarton okotinda bilamba epuis tozali na service moko ofuti mbongo moto aza na Kinshasa kozwa traitement ofuti mbongo moto akufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko olingo oumela fo ya na rue Léon numéro 25 na Global Express Patrick Malwavengi suka l'agence ba mama Paris bana Paris bana bela ba fongole biso eloko kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo ne kaka awa po bilo ne ko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda kaka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya lia ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi rue Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin nante yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te rue Léon numéro 25 umela